mingi na balandi FM télévision et sengwezali vraiment ya kokutana bino na nzela ya etando na kati ya banda kuna bino lelo tozali na cadre ya émission na biso FM entretien émission oyo to ya mbarabato ya bwanya pona kolobela ba valeur culturelle pe ba valeur sociopolitique ya mboka na biso to bimara o etali libanda te tozali nde na makambo o etali République démocratique du Congo ya biso mabele o tozana ngo moko nde yango wana tokolobela ngo tina tindenge bakino balobaka lelo tozali na esengo pe limemia ya koyamba moto ya bwanya ya zali moto ya lingomba ya ba église traditionnelle okoyeba ezali bongo mfumu kinzomba mfumu mbenza obino bobelela ki mama dinanze izongisela biso isusu mfumu kinzomba aya ko manyola penza to landa malamu bolobi kazali très jeune besoin koyoka yango lelo azongi lisusu na plateau na bino ndenge to benga kangonde bino mope bolinga oloba bengela biso aya ko loba na biso lisusu to yoka malamu azali awa ilongo nanga na plateau na kokende déjà kopesa mbote mais na lina yebisa bino que azali chef spirituel ya etonga o babiki ntwadi kabanunga mumwanda velela KBMV en sigle zoami na commune ya Selembao ye azali pe représentant légal ya etonga na ye pe lisusu azali président provincial ya confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PV Alongo oyo bakino babengaka mingi église ya Molimo mfumu kinzomba mbote nayo ingeta matondo mingi mama dinanzei baimboka balobi benga ye abanda ko se présenter ndenga se présenter mukolo wana to yo kango susu malamu ingeta matondo mingi bambuta na bayaya na banza mwana ya Kongo yinso tekila kabaka mpova ndenge to bakayambwazwa maloba libosu ya bantu esengeli na yekomila kisa ngai wabino mfumu kinzomba mbenza ne Kongo wazali bongo mfumu mbenza mwana ya mvula nene inalanga ntekolo ya vitinimi na mpango zi Kongo pe ya vuzi chef spirituel et puis représentant légal ya communauté Kintoadi qui a banunga mwanda vile la KBMV en sigle et puis les représentants provinciaux de la 9e confession religieuse des églises autochtones et traditionnelles Bangunza Mpevian Longo créé tebeme na mokose matondo mingi ya solo matondo vraiment baimbo kabazali kolanda motuna liboso babito tuna yo ebele ya kibokoko oza koloba boye yozana no jeune oyekoli yango obotami nango eza nini parce que babi mokili ezo kopusa na me yozo zongela bokoko na opona nini vraiment parce que ça devoir ya motonyonso mama dinanzei na bote imenyonso tango akobika na mokili soka lingi na bote abika malamu esengeli alanda ba valeur na ye ancestrale parce que ndenge toza boye ekolo na ekolo bazana ba coutumes et traditions culture na bango bonzambe na bango alors c'est la raison pour laquelle les bisoyo bakinzomba mbenza ne Congo lelo sans la tradition sans recours na authenticité biso kokoza la te. Donc il a raison pour laquelle les loso qui bazomona na boete ki bonko ko zokuri tina ba veli na ngai pourquoi na bote minango donc yango ndezali priorité soki bikolo nyonso tozomona maboto nyonso lelo ba avancer suite ya ba coutumes et traditions na bango c'est la raison pour laquelle mfumu kinzomba mbenza ne Congo sabonko ko na ye ngalelo na zate. Ok, pour mfumu kinzomba mfumu mbenza sambo koko na ya azalite mais motuna ya ba téléspectateurs o bazongi sur na plateau lelo balobi mokili ezali ko poussa na modernisation yé mais pourquoi olingo zongi sabatu deux pas en arrière pour na bazonga susu na tradition bazongi la bokoko intérêt na ngweza nini ingeta matondo mingi mama dinanzei na banza intérêt na ngweza li na boete solo lelo yo bien que ya la technologie modernisation bango ba yena mondialisation ce que moi j'aime pas la mondialisation makambo belé cela nous sert à rien banda tozui ki poanza mama dinanzei jusqu'à présent motomoindo nano akelate or oyo babengi l'intelligence créatrice ezali lié na ba valeur ancestrale ya ba les blancs ont affirmé que soki lelo ba créer ka biloko ba travailler ka bango côté ba travailler extraterrestre ce ko ba extraterrestre wana ezali ba génie na bango local
extraterrestre wana ezali bankoko na bango obino bozo ignorer lelo na boete ba entité nde ba entité na bango nde mutu basungaka bango. Donc lelo si j'insiste que Mama Dinanzei bato bazonga na bankoko na bango pour avoir notre esprit créatrice. Donc l'intelligence créatrice, bien qu'il y a la modernisation, mondialisation, technologie avancée, tout ça, mais suite à la technologie, qu'est-ce que nous avons fabriqué? Non, on fabriqué, attaqué dans la pambo, Mama Dinanzei, au lieu de Moussouli, c'est la guangue pas pécho, chinois. Or, kozonga na bonko konabiso, c'est là où tokozwa l'intelligence créatrice. Parce que l'intelligence créatrice, c'est des biso. Lelo, malgré tout que tanga ba étude ya mutindu na mutindu, mais motomundu azaka théoricien. Aza théoricien aibi kokelate. Donc yé ce qui ba sali ba pareil na mikeli apoto yé musala ne ko bongisa. Créer loko sala pareil ya bongisa kaka. So ba sali mituka ya chanzaka ba pine na ba bulo ba joindre des kilas. Mokoni ni okela mutuka. Or mayela kokela mutuka eza lié na ba valeur traditionnelle, na ba valeur ancestrale ya bato. Donc ce que nous avons insisté pourquoi tous notre intelligence, énergie créatrice et que t'es pas ya mamine l'été, mais notre intelligence créatrice au banco qu'on a vu sur basela qui l'âge de la pierre polie, l'âge de la pierre taillée, époque contemporaine. Biloko wana soki tozongi sango Mama Dinanzei tokela. Fumu Kinzomba na tunapenda moto no montegeza kozonga sima. Non, pas forcément. Kendel boso te tozonga susu na l'âge de la pierre taillée. Mais l'âge de la pierre polie, l'âge de la pierre taillée, tes ancêtres ba inventé qui? Est-ce que lelo pourquoi tu as inventé? L'évolution ici est malgré évolution, mondialisation, n'a pas été solo mais quand mindele mutu baso ko inventé. Quand bango ba créer, biso to créer mais l'âge de la pierre polie, l'âge de la pierre taillée, époque contemporaine tokela qui? Pourquoi pas ko benga ko zonga na âge wana te? On est comme bondoki te Fumu Kinzomba. Bondoki mabende ya muto. To sali parenthèse ndenge toloba na 4 émission na biso batuni mutuna mususu boye balobi oza très jeune. Maele wana oyekoli yango na classe oyekoli yango ndenge ni. Bon nazali ancêtre incarné mayelo na kolobela ba ekola yango aux diplôme, sali ba théologie, tout ça. Donc il y a comme on a la sagesse Congo enseigne qui nous ont dit quoi bambuta makino kwa baleki. Engi kolobanini la sagesse Congo enseigne na boete solo assise ko bongisa makambo epa ya bakolo place ezaka soki to ane bembe tableau batsaka wana bazwa ko tia minkutu bazwa ko tia banini ezaka bakolo mbavanda ka wana mais ba jeune komona baona ngambo kuna wana baobina misu ba loba lelo to koyoka te to boyi ba conscience ka obiso to ye matanga mais bato bakufeli bako bavanda ka quelque part na table bazo solo là donc la sagesse Congo enseigne kinzonzi kwa bambuta makino kwa baleki donc bao bao sala wana na kisasa ba baleki biso nde bambuta donc kinzonzi pa na biso o kinzonzi po ye bango il faut connaître l'ancestralité kota bonko na yo yango zomona Mama Dinanzei naza petite bango ne bazomona na âge sati na apparence physique na kati na bongo nkoko. Fumu Kinzomba ozali pe président provincial il y a confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PVA Longo ngomba na bino zeko tambola malamu créatebem très très bien bozali na ba programme ko ya mikolo ko ya l'état d'ailleurs yango de ko rappeler les choses sur la foi passée et tous les cas qui le tout ça la sur rappel pour na le millénaire autres allez ko bongisa il y a 4 anniversaire depuis que après sa mission personnalité juridique. Donc créatebem mais salami kalame personnalité juridique créatebem mais salami kala banda époque ya bankoko na biso babundi pour que na kati ya mabele na bango moko ba valoriser bango mais batikala ko valoriser bango te mais suite na boite solo ya ba courage ya batata na biso les autres ba kufi babundi bitumba ba martyr makambo ya mutindu na mutindu ne ba ya kopesa biso yango na 2021 le 29 janvier le kola janvier ezalaka mois ya bikamo ne bisalu mois ya ba elombe mois ya bato ba bunda bitumba ne le 29 janvier toujours fêté 4e anniversaire ya créatebem parce que ezana kati ya mois ya bato ba bunda bitumba mois ya bato yo qui ont lutté contre une cause juste ne lelo yo to ya pona kotalisa ba imboka na bote mi lulu minene ni bongisa na kati ya province ya Kinshasa.
Et qu'on soit wapi milulu wana précisément to kozala na terrain ya Asosa et justement na Kasavubu sima ya parquet ya Kasavubu pe kolekela milulu wana quartier général à Bangunza mais baimbo kabazara na moi malili na nzoto so ba moni moi ba Bangunza batali bilembo bokoko ezoko bangisa vraiment ça bino ndini mo biso mo kweza ka fierté pour na biso mama dinanze kotambola na ma oui kotambola na ngo parfois les gens ba moni na nzela mutu musuto nga zwa kimi mbala moko kati ya transport atali yo mais pour moi eza fierté pour nga parce que mon identité Notika no chanzango te, c'est la raison pour laquelle mon colonel il y a le 29 janvier mama dinanze to kola sa identité na biso notre ancestralité donc pour tout le ko matamaka le kotika la pamba te bonzambe ya baindo pene ko mona na mama dinanze botambola likola moto baimbo ka bakokima très bien makambo ba mona na kapata bazo kota na kata moto ba osika te moto azo sauter likola tika dans l'espace nde mokolo wana na présence ya ba autorité mboka nguna zoko assurer bandeko bangunza nyonso de partout bango bazwami ba église orthodoxe ba traditionnelle ba mpepi ya ndongo na bote biso banso mokolo ngwana le 29 janvier moto azanga te mise en place 8 heures terminé parce que il y aura la présence ya chef de gouvernement bango moko na bote solo madame la première ministre la kozala wana et puis ye moko mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo to senga ki yango comme akendaka na ba confession mosusu biso pepe la moko lelo bangunze eza ya yambo to sala manifestation et puis bango bapesa ki biso personnalité juridique alors nous insistons que na boete présence ya chef de l'État kozala wana na boete mokolongo wana Mamadi Nanzei qui ça c'est koningana yo zali président provincial qui sera gouverneur ya créateur très bien zali na nguya ya kokamba bangunza ndenge baimbo babinga bango batwana bazalo kwa bandoki mais oui na kamba bango parce que bato nyonso tout ce qui se dit autochtone traditionnel bato nyonso bomona kananzela c'est moi le représentant provincial donc bazana mutu na ngai donc bato nyonso bino benga ka bandoki ba mystérieux wana c'est moi le représentant c'est bien ko bana musala na yo milulu minene zali le 29 janvier baimboka bakolanda ngo pe na nzela ya FM télévision to lingi to e ba créateur bem esangisi ba religion autochtone traditionnelle bangunza nyonso ya République démocratique du Congo. Très bien. Donc tout ce qui se dit autochtone, traditionnel, mpevi ndongo bangunza donc mangombo Mamadi Nanzei obotami awa chez nous. Donc banto nyonso bazali kokamba manakati créate bem yango ndezali confession religieuse na biso parce que banda kala tozaka na confession mais biso ba tendance ya ba traditionnel ba autochtone tozaka na confession te suite ya son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo onga na benga kamwana ya bangunza pe motema ya bangunza batata bakambi ya mboka na bote baleki ya ebele totikali kozwa personnalité juridique te mais lelo na époque na bango na bote lelo biso Mamadi Nanzei lelo toza valoriser c'est la raison pour laquelle depuis là le londe to sepele na bote solo ya koeba na ko fêter yango le 29 janvier na bote solo putulu et mata makala etika rabamo na bote bangunza lelo batelemi boko sala penza nini boko teya maloba na ya lingomba na bino na ba jeune ou bien boyaka bosali ba démonstration bo sauter nde to yebeli bino bon et vous avez vraiment culte d'action de grâce nous devons na culte non sur les kaka na ba martyr ou organisaka ba confession mususu non église c'est tout ça yango pe pour les kamokolo na biso pour la culte d'action de grâce donc culte bangunza les amokolo ya mercredi ou ezali journée sacrée pour na biso bato bayindo nde mokolo wana to sepele na bote ele kana terre ya sosa sous forme ya marathon lokwa bango balo bango na minoko ya bango balo baka donc kozala penza benda bika et puis biso to ko dédier mboka na maboko ya nzambe ya bankoko na biso suite ya ba injustice suite ya ba makambo zo le kana bote solo tina mikili ya est makambo bere tout ça alors mokolo wana bangunza to koloba liloba pe to ko dédier mboka na maboko ya esprit Congo ye atambwisa mboka na biso nos frères et sœurs na mikili ya est bazo nyokwama mikolo yuso ba mort bakamba mutu na mutindu nde biso bangunza mokolo wana bakoka biso bakolo mabele na toloba te nde mokolo wana tokoloba suite ya face ya ba injustice makambo belebele o bango basala mokili na biso vraiment baimbo ka bazali kolanda bino turo bangunza batelemi bozui mokano bolobela pemboka ezali penza mbala liboso nde yo moko lobi yango kasi tonto yeba tokundola na muke masolo ya créateur bem olobi il y a 4 ans de bozui ndingisa na l'état ya ko travailler mais ebanda esali bambula ebele bande bandi créateur bem oui créateur bem ezali lisanga ya munene oyo etikeli biso batata na biso bantoma ba prophète noir
oyo babundaki pour une cause juste misusu bakufa ba martyr tout ça batikela biso lisangwana parce que tata kembango alobaki na biso na boete mokintwadi ituna nungena donc na bolingo na lisanga donc krete beme ezali lisanga oyo tata kembango atikela biso na boete soki tolingi mokili ya Congo na boete ekende liboso pe mokili ya Afrika esengeli bomona bangunza na boete basa réunir donc bangunza bazala na lisanga mais soki bomona bango basangani c'est-à-dire yeba ke mama dinanzei eloko moko tongito déclencher na kata mabele na biso donc yango nazomona ngo eumeli tozalaka na boite valoriser et babanda ko parce que bango pona bango banda ko ki mango mana bino ezali lokola mutu soka beli baye na ye bazozo yango sous forme ya hôpital na bango tout consort or que biso tozali na likambo clé ya mboko mama dinanje j'insiste pour je répète clé ya mboko za maboko na biso to sengi bandela maloba wana bayimboka clé ya mboka Kongo ezali na maboko ya bangunza banda mikili ya kalobi biso tozaki royaume Congo ba dynastie banto babando tambwisa mboka c'était bangunza donc lelo yo pe soki balingi na boite solo mokile na biso zonga na nzela esengeli na bango na boite ba ko valoriser bangunza esengeli na bango na boite solo ba comprendre na boite solo bangunza likambo nini bomba mepa na bangunza bangunza babombi secret balobi que le 29 janvier baimboka bakoyeba bango baimboka bakomona o bango bayebi bazali bato ya bwanya bango babombi pouvoir ancestral bakosala molilu monene o kozwama le 29 janvier na place sayo o ezali temple ya bangunza kuna pa la 9e confession religieuse ya RDC o ebengami ya ba église autochtone traditionnel bangunza mpeve ya longo to oto bengaka mangomba ya molimo nde bakozwa mawana bakosangana bakambi ya mangomba wana nde to benga bango bangunza basu benga bango ba papa o bamonaka nti pa bino moko tomba bana mino bomona ani bon biso mona mambo batu bamonaka te parce que engunza mama dinanze esengeli na ye ayeba komona jour et puis nuit donc biso na toza boye to mona mambo bino mona kate ya butu tambino bolali biso mona mambo moi na ya butu c'est la prophète oui engunza veut dire prophète yango zo mona kata balobaka na biso église ya molimo biso na muto na molimo bato zo mona bato balobaka na ba église ya molimo te ngabenga ngo église ya mosuni c'est la chair pourquoi soko ebisi muto église ya molimo ezaka pabi ke église ya molimo chez les bangunza biso ne bato molimo bato ba ebiti baganga ka viens l'esprit c'est bala molimo te bato bana molimo ne bangunza yango mona kato mona ka jour et puis nuit eza na pasteur moko akomeli biso alobi makambo oyo lobi akoya pe ko contredire yo azali kolanda biso ah bon oui alobi molimo nini oyo bino bozana ngo parce que bino bobi bozomona butu pe moi bango na christianisme ako se défendre ye moko lobi to tuna yo oza sûr que nzamba yo kaka bino bango yo kaka bango te na christianisme mais ça pensa bongo d'ailleurs na repesa ye verset biblique pour mona kana boete na boete il se trompe et na kolobani na boete atela ngai mokanda ya Michée mokanda ya Michée 4 le verset 4 à 5 kuna balobi na biso na boete ainsi chaque peuple marcheront chacun au nom de son Dieu. Donc il botana li bota bako sambila na kombo ya nzambe na bango biso bana Israël to sambila na kombo ya nzambe ba Israël. Alors je vais demander révérend pasteur inhabité yo za congolais to za mona Israël soko za congolais luka nzambe ya peuple na yo soko za congolais luka nzambe ya bonkoko na yo parce que bango ba Israël balobi na boete motona moto libotana libote sengeli ba sambela na kombo ya nzambe na bango. Donc yo soko za mona Israël continue na kombo wana soko za Israël était papa na bato nyonso balandi na sima na boete solo ba ignorant parce que yo za congolais ya lobi maramunyo sozali koloba au sujet ya molimo kokumisa bakoko banini ezali idolâtrie akoya po apopola baimboka balanda yo malamu vraiment matondo mingi na rozela bango vraiment avec plaisir mais abonga malamu azwa ba bible nyonso ba version Louis II bible de Jérusalem mais bible ya Tobi aya nango nyonso parce que mokolo wana soka ye malamu te mama dinanze ya ko se convertir mokolo wana passer akoma croyant alongwa chrétien awoya osambela bakoko akoma osambela bakoko ka le même jour vraiment baimboka balobi to tuna yo kombo ya mbanza ndenge babengaka lingomba na lingala fréquent kintwa dikia banunga mwanda velela batikela kiyo yango mokambi mususu azalaki to yo moko yaki ka ocréer non ngande za pionnier puis leader fondateur ya kintwa dikia banunga mwanda velela
alors bito tout non so kezali yo olotaka ndoto ou bien esalama ndenge nini pe na age nini ozwaki molimo wana. Bon, très bien, na banza mama dinanzei parce que lelo yo eloko ekoma ya mpasi mutu nyonso soki avandi ote na kutana kina nzambe na lota ki nzambe ngozo mona prolifération de nzamba benga kingai ngana koma ko mituna yango zo mona bato musu bazo forcer soko talinga mama dinanzei na bato bazo landa biso mambo mutu azo ba vraiment zo maîtriser makambo donc azo forcer te aza à l'aise asala cour moko te ngolon pakala akenda ka penser moko doté donc j'étais li donc babenga ngalo na koma mona bamadi danzei mutu nyonso nzamba bengaka na na mona te munzamba bengi mutu moko boya sala biso compagnie ote nzamba benga yi kena sala compagnie batu nyonso nzamba bengaka basala ka ba église sko ya biso za ka église te ozola nda mama danzei o yangai eza ba centre initiatique. Oui. Vous avez initié très bien ça centre initiatique parce que banko qu'on a dit so bazaka na ba matonga te lelo soki to tie ba centre wana pote to éduquer bato moyindo mais banko qu'on a dit so bando sambela na bango na science te bando sambela na kati na zamba tout ça l'église ezakite d'ailleurs iglesia mo iglesia engi koloba nini eza étymologie moko boto ki koloba na boto solo momoko hébreu iglesia tout ça. Et donc, ensemble des gens qui ont une but idée. On ne sait pas quel but. Il y a Boma Bantu, la Bantu na mona kana limité, Batondi na limité, il y a Boma Bantu, to bazana biti ya non, basande la gate. Babe la ganzambe te. Batone baganga kadere ku yeso zoro basoko ngo sambe la kota na chambre na yo. Bato baganga ka nzambe nzambe. Bazolanda yo papa. Oui, bazolanda na malama ba verset biblique Jésus a dit na mukande Matthieu. C'est pas bateau basamble bo ba yo ka baganga kana no so mutu nga sambe la kota na ndako na ye. Mais tala mutu azotombole sabato maboko lekolo. Donc biso eza différent. Nous nos églises eza ba centre initiatique pour na kozongi sa moto moindo na bonkoko na ye. Kozongi sena ba valeur ancestrale na ye. Mais plutôt bango bandako basali wana ezali na boite solo lié moko boye ambassade ya colonisation, ambassade ya métropole. Oui, pour continuer à coloniser ba pasteur bakoya ndenge bango moko pe ba bengaki ozala na ba réponse à kopesa bango. Très bien mokolo wana na conseiller bango, je vais leur faire des leçons. Bango ba bakoya koloba ndenge yo lobi yo moko ba pesi droit de réponse après yo kozonga. Oui, na kozonga pe na koya pe na réponse na bango. Et ozala penza ma yenge mingi. Kinto di ki banunga momwanda velela ezaki na age nini pe ba bato na lisusu. Kinto di ki banunga momwanda velela. Tango bandi mission na yo en tant que chef spirituel ozaki na mbula boni. Bon, na banza ngai mosala o d'ailleurs parce que autre que le bar représentant légal et ça titre mais mosala o muto abota maganango. Moi j'étais appelé. Ya on a dit na bango naza ancêtre incarné. Na Mwela Congo, les ancêtres de Mwela Congo, Mama Dinanzei ba prépara kamutu. Donc koko lo bana mokila molimo o bango ba benga kalola parce que batura batubana banzela na bango. Et dis de paradis biso baka Mwela Congo. Les ancêtres de Mwela Congo ont établi Kinzomba Mbenza ne Congo comme maître spirituel aya kozongi sabantu. Donc banda Mwela Congo zaki volonté ngaité mais zaki volonté mokila molimo. On m'a établi les ancêtres de Mwela Congo batinda kingai na uta bi peuple uta kabanto boyo kaka oyo ba koma lelo ba marque déposé na biso ba ya kimpa vita bambuta mbumba Philippi bambuta machua donc parmi eux parce que ceux qui mokilezo les kamokile mosusu ezoya donc moi qui nzomba mbenza ne Congo banto bomona oyo o bazali lelo ba marque déposé pour na biso lelo nde biso toza ba descendant na bango biso nde to ko continuer œuvre o bango bazo sala mais ko ya na mokile na bote ngana baniko kamba bato déjà plus ou moins à âge 9 ans ngana kamba déjà bato plus ou moins à âge 9 ans nga déjà nazali bosu bato nazo kamba bato alors mais nazwa kina ndingisa ko sala lingomba te nazo kino ndingisa ko sala ngomba te tango na tangi kelasi après âge avancé na koma ko sala beaucoup plus ba conférence de presse ba conférence débat asimana yango nde tata ko ebisanga sala sikoyo école initiatique. C'est la raison pour laquelle na lobaka ngai na zakana lingomba te mais plutôt na zakana école initiatique. Donc muto abimi na école na ngai mambo zoka ona loba oyo donc soko vandi pembeni na vous allez comprendre que azam to maele batongo bazara pe belé très bien beaucoup baza penser belé donc derrière moi ba gêne ba mpaka tout donc eza penza nini mobimba donc tout un cabinet ministériel donc ya mobimba penza olobia le 29 janvier bokoloba maloba pona mboka
bino bozali bato ya bwanya ndenge yo moko zokoloba lolenge mabe ezali koya na mboka osala boye mbula ebeti mabulu esalemi ozonga boye ezosimba te nkokoso epa ya bakambi ya mboka bakomeka ko projet boye esimbi te mpona bino ntango botalaka oyo balobi bato bamonaka bomonaka nini bon mpona biso ntango totalaka bango tomonaka ondire bato bakorompwe ozolanda Mamadi na Nzeye donc bato bakorompwe bakobaluka bazoma wi bakomarge bapa sur place ondire omoni po okende obima awa na 7e mairie il faut que noka tout droit awa mais yoko baluka boye donc tout ce qu'ils font bakenda na bako baluka bake ko sala tout et pourtant batikero kwa mutu yango apembe na bango donc yango mona ka bango voilà bako kende ote toke Addis Abeba o toke voilà accord 4 bake place moko songolo mpakala so bake union so na bango basala ka Mamadi na Nzeye nanu bazwa le kabu ya mutu yate biso tala bango donc ba corrompre donc pour nous ceux qui ba mona makambo na nyonso parce que ba to sate ba tuna bana Israël bible bango batangaka batala bana Israël ceux qui bakotaka na bombo babosana ki nzambe ya Abalama nzambe ya Jacob nzambe na Isaac comme bango pe ceux qui le l'ont passé basala boye mabe ba érosion basala boye nyonso bazo sala na boye te ezosimba te pour quoi bango babungi quelque part ils ont abandonné le Dieu de leurs ancêtres Zambie ya Bangkok na bango na boyete bango babengi yango bondoki c'est de la magie pure et simple yango mona bango ba corrompre ba ko changer gouvernement bato mutindo na mutindo yango mona après 6 mois basali réforme après 6 mois basali bo ko changer ga bato bo ko changer ga bato qu'est-ce qu'il faut exactement et sengeli na bango na boyete ba ya ko tuna bakolo mabele ba vandi sabiso conférence moko Mamadi na Nzeye président provincial très bien gouverneur aye komono très bien baya kotuna biso to sala boyezo simbate bino mokili ya kala bankoko na biso bando tambo sango ndenge nini parce que mokili ya kala biso zaki malamu Mamadi na Nzeye mundele tukenda oluka ete irienda mutaya ko luka biso nous tout à l'âge de la pierre polie, l'âge de la pierre taillée, nos ancêtres ont inventé. Ce qu'on dit non mayelo wana ezali na bantoyo, c'est nous qui détenons la clé de la spiritualité. Pas forcément bateau ni la limité, baba passe temps. Bon l'exabition ngonga. Otinga mi limité mingi so. Mais kabupa wapi? Et ça ranga pasi Mamadi na Nzeye sona na transport otali batu babunga nzela batomboli maboko likolo. Bazo belela yawe. Te ba yambisa bango. Ba yambisa bango yawe. Mokeli na bango ndani komone yawe ndenge pasteur alobaki akoya lokwa yo o attaquer nzambe bango ba oya ko attaquer pe na maloba bazongisa ona nzela eza pasi mingi Mamadi na Nzeye yawe azaka nzambe oui bien sûr mais yawe na boite solo atinda mapona ntina na ngai na yo te yawe quand on dit Yahvé Israël est-ce que yoki kombo ya ba congolais Yahvé Israël na kati ya Yahvé Israël biso ba congolais to ko sala nini libota na boite basambe la kanzambe na kombo na bango biso bakoko na biso babenga ki nzambe nzakomba nzamame nzapa vidimunkulu nyangura maweja langila Mungu baba Mungu wa mapendo Mungu wa kubarika olenkumu maweja langila nzambi ampungu tulendo dezo yawe yoki yangu wapi ibisano yawe ngelo banini akoya ko répondre à Zolanda biso pasteur wana malamu alobaki akolanda o penza malamu yemta insistaki tozongisa na plateau vraiment tozali elongo na bango na lingina tuna mutuna mususu tangu bino bozolo ba que baimboka babungi nzela esengeli ba epai na bino baimboka to babenga bino généralement l'église bato ba monaka ingeta bomoni na bino me botiki bango bolobi il faut ba yanano mais tant bakoya est-ce que solution ko zo ma solo oui très bien escroquerie ezalité non chez nous lelo escroquerie koti moi mingi na makambo etali makambo molimo ngo pe non pas forcément Mamadi na Nzeye chez nous vraiment d'ailleurs biso to commercialiser ka misala ya batata te biso misala ya bonkoko basengela ngo mbongo te misala ya bonkoko eza musala bénévolent soko moni moto asenga ka musala ote azali na molimo est-ce que molimo bateka yango molimo eza molimo ya nzambe ya mokeli apesi na mutu biso balobi na biso na Kongo lubeki muna kinkaila luvutura muna kale kwako loko to senga mbongo te yango zomona banda kwa nzambe na biso ezala kaka ya batole mandalala metala bato bazo commercialiser misala tani batie ba immeuble ya minene batie kutuna ba split évoluer non pourquoi ba commercialiser ka misala ya batata nous on demande pas de l'argent bango ba commercialiser ka misala ya batata azo biso na boite solo avant bi que sengeli o seme ngano na ngote no seme nini onga no seme vous Mamadi na Nzeye nazana no eloko yozo bisanga na seme na ngote skoyo na seme ndenge nini mutu pa sema zolote
yango zomona na bote solo bantu wana batongi banda kwa nzambe ya minene biso to sala ka musala bénévolat nde lobi ko ezaka na se ya mandalala lobi ko ezaka na se ya banzete lobi ko ezaka na se ya ba ndako zomona to mwa bandako moko boezanga tina me place nde bon nzambe ya solo evandi. OK. Les églises autochtones traditionnelles. Baimboka bazekolanda eloni bakoko retenir na ba église wana. Bon, esengeli ba retenir na bote espoir ya mboka na biso ezali na kati ya mangomba wana. Oui, espoir ya mboka na biso. Donc, soki ke tolingi to avancer na bote solo esengeli na bote bo se confier pa ya bangunza. Pourquoi bangunza bangonde mutu oyo leloyo baza kozongisa biso na ba valeur na biso. Congo na biso lolenge kani yango ezaki bango ba ko présenter biso Congo na biso ke mambo bino bosela c'est pas ça. Mambo bino bolanda yango te. Donc en réalité mama dinanze soki mokile na biso balingi ba avancer ba pesa confiance na bango pa ya bangunza parce que bangunza na bote solo lelo bazo travailler pour que na bote solo baluka émergence ya mabele na biso. Mais bato bakena Rolanda bango bazoluka beaucoup plus émergence ya mabumu na bango yango zomona na bote bazo faire voyager bana na bango na mikili ya poto bazo faire voyager bana na bango de partout yo bazo zelisa okaka zela bato bazela ka mokombo so ezanga mokila toko zela ndenge nini et seigneur bato babika bomoyi ya seko babika kimia parce que atako biblia na bango balobi yango na bote souhait ya nzambe c'est que tout le monde a prospéré en bons égards mais pourquoi bato baoni okoma. Vous assurez pas na bino mikakatano minyoko ezala te? Non, pas forcément. Muto azali. Non. Muto sali recours na bonko kone na bote sola kokoza muto na pasité nyonso ezaka na facilité parce que banko na biso bazaki bakaitsaki fleuve Congo bazaki na poso ya koluka vedette te baki na poso ya koluka canon rapidité bakaitsa na makolo. So ka lelo komi ebele so muto ameki akochola. Mama binanze muto akochola te. Ata lelo ata batwana nengo tolo ba passer so kazana makasi aya kute aya na boete aya ko contrôler makambo nanga bozwaye kaka boluka na boete bobenga ba imboka ata gouverneur apesa biso nzela le pasteur azoluka a contester ngai tokende na bichungo bila na boete solo batala biso ngai na kati ya mai fleuve Congo tina ngambo ya Brazza makolo simana zonga soki ya kaitite bakata de force. Tola ki sabango bonzambe ya solo soki ye pena za na bonzambe qui vienne to benga gouverneur ya ville province Kinshasa apesa biso nzela batia mokanda soki nga na kai chief fleuve Congo na kei na zongi bakata ye moto soki ya kai tsenga bakata nga moto je mets ma tête à couper et puis ma main. Fumu Kinzomba fumu Mbenza baimboka balandi vraiment olobeli makambo etali ba église autochtone traditionnel bango zape vialongo bino nyoso bozali na doctrine moko ya kosambela baindo. Très bien. Tozali na doctrine moko na boete biso banso mais sauf que na boete batuna batuza lokola ba certes tozali biso banso doctrine moko mais bantuna bantu kolandisa ma ba etini na bango lolenge kani bango ba yambeli bonzambe na bango moto mususu azali parfois disciple ya Matai Mwanda net par exemple biso mususu tokota kana moto miana les autres bakota kana moto te. Non bakota kana moto bozali batu ya nani. Bon biso bato bakota kana moto beaucoup plus to bimi na Manyanga et puis chez les Bayombe. Kombo ya prophète ya bandiango. Bokuna chez nous na Manyanga tozali na boete solo na banebwe la mwanda. Donc na kokolo ba mama dinanze la plupart des prophètes. Non. Mokolo mokote. La plupart des prophètes hein o ya makaso yoka na mokili na biso Manyanga et puis Mayombe. Pourquoi kuna nde na boete na tango akala bankoko na biso bandolo baka kumanyanga kwa kondo wa sumu. Donc na Manyanga bipe wapi ezangi masumu kuna nde utaka bato makasi na boete solo banto bazali na nguye ya bonzambe. Donc la plupart ba Philippe Mbo c'est kamukie kroko alouze chez les bando qui pas forcément or que kroko ne bando bimaka mama dinanze pour ne pas na boete esala bato pasi pour ne pas na boete solo eboma bantu non pas forcément ebangisa ebando yaka ngo yoko visiter nos ancêtres na tango na kalalinga na za mama dinanze. Hein? Le gars a diabolisé Babylone Congo par exemple bateau bazola ngai soki na vandiawa mbala moko na bonga ni nguma buna matia après na zongi nanga fumu Kinzomba yoko mboka na mikro mama dinanze or que nos ancêtres bando salango ate loko na simbi soki na boki na mabele paf ko borate Okoko na nyoka okoroka kaka non ça c'est de la magie kindoki mais nyoka Moïse bateau Moïse aboaka na mabele bongo na nyoka mama dinanze wane zaki mambo nzambe. Vraiment
qui bon vraiment Fumukinzomba to partager dans l'émission. Okiko ça la face na caméra malobani nous allons nango d'abord na cadre il y a célébration il y a le 29 janvier et puis pour na baimboka topé bakambi il y a mboka nde baloba ba animateur ya ba institution matondo mamingi vraiment ya yambo tozali ko alerter bandeko bangunza nyonso alerte na boite solo ngunza nyonso de partout zwami o ezali occasion ya munene na boite tobi ko zwa banda Congo na biso bandaka Congo na boite solo biso bangunza batikala ko reconnaître biso te lelo yo ngunzo vandi na point nyonso ozali soko biteke kingunza biso lelo bangunza to koma confession religieuse lokola mangomba nyonso comme toutes d'autres confessions religieuses catholiques et c'est les églises et des réveils du Congo les églises indépendantes communauté islamique le toza confession religieuse nena yango tobianga mibiso banso le 29 janvier na terre à Sosa précisément na Kasavubu na boite solo ezali mokolo ya mercredi mokolo ya bonkoko na biso mokolo bakela yo moto moindo mokolo yo nzambe mokeli wamba wampungu tulendo dezo apesa na biso to akokumisa yo orthodoxe nyonso traditionnel partout Zwami toyeba na boite na kokuta na mercredi na boite solo le 29 janvier na terrain ya Asosa biso banso mise en place 8h terminé mo bange na kilite na boite mandando biso to benga kango mandande ko sele mawana face à la nation bakambi mboka bakozala na boite solo chef ya gouvernement na boite solo premier ministre pe bango moko na boite motema ya bangunza muto apesi biso leloyo na boite confession religieuse moto ya valoriser biso ba président kama baleka ba valoriser biso te Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akozana biso longo vraiment to bana komonana na boite to akotombo la bonzambe bonkoko na biso to la kisamo kino mobimba banto ba olekisa tango o batondisi ba eyamba ba compagnie na bango na boite solo ba memi eloko te biso nde tozana clé ya kofungola mokolo na to koloba liloba moko mbe na boite to kozongi sepe ya ba yimboka bantu ba ko kamba ba institution ya minene ya mboka na biso vraiment na boite bozo mona ba excellence bozo mona mokili na bino ndenge nini eliko tambola combien de gouvernements banda lelo to joie indépendance na 1960 jusqu'à présent qu'est-ce qui a changé Congo oyo zaki ya 1960 na Congo lelo to ebite to kende wapi ndebiso tozo boba na boite solo biso tozali na makasi c'est nous qui détenons la clé de la spiritualité mais bino lokola ba diaboliser biso na boite solo ke wana binzambi nzambi mais biso le tozali na likambo so bolingi gouvernement oyo na boite ekende dans le néant nenge toyoka ba gouvernement misu ba benga bango ba médiocre j'insiste kinzomba mbenza ni Congo na boite chef spirituel et représentant légal ya Kintwari kama nunga momo ndavelela et puis les représentants provinciaux de Bangunza kombo nanga Kisasa koko Kisasa na boite nga na vanda ane na ndaku nanga koko Kisasa na solana ye mikolo nyiso Kichasa kombo mususu na kopesa te me koko Kisasa biso to benga ke na kombo sona ngina benga koko Kisasa oya atelemi na sima na ngai koko Kisasa bino bo kamba oyo nga na vanda ke pa na ngai parce que en tant que garant ya ville province Kinshasa spiritualité négro africaine na vanda kana koko Kisasa so bwana posa ko tu na makambo zule kana Kisasa ezo simbate boya bo tu na biso pambate c'est nous qui détenons la clé de la spiritualité so kité gouvernement na biso bakobenga biso ba médiocre biso to apona kobundisa bino te mais tozandi contre système oyo bino bozotia ba impérialiste o bozo ko imposer na kati na mabele na biso qui ne sert pas ya kosunga ba imboka ba congolais ba nyokwa mana bote na mpasi ba vandi na mabele tondani na nkita wolo palata mais tozo ko plénircher alors fini na babiloko wana cette fois-ci toko bimisa bonzambi ya bankoko na biso na bino pe banto ya kanyaka na bino pe banto boko boma mboka na biso botondisaka mabumu na bino je dis gare à vous biso toza sima Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour accompagner vision na bango gare à toi tango toko senge pe bankoko osala AVC tango zo sala mambobo bu osali AVC bozongi sa Congo lolengo ngozala kina ba valeur na yango nde biso na boete solo bokomona commerce ke mokili ya Congo ko kende liboso penzambe mokili tonzambe ya Congo na boete akoyeba na ko accompagner biso tokoma lokola ba peuple ba asiatique tokoma lokola ba américain les arabes pe lokola banto bokena kolanda ba bokoma ba malanda ngulu na bango na boete ba européen libota na libota bazana bonzambe na bango ba européen ba sambelaka Jova yona ba bengi Yahvé ba Asie ba sambelaka Chou les américains ba benga kanzambe le grand Manitou et bande ko na biso ba arabi ba benga kanzambe Allah
biso tobenga kanzambe na kombo ya nzakomba nzama nzapa Mungu Baba Mungu wa mapendo ole nkumu nyangura maweja langila Mungu Baba Mungu akubarika nzambi wa mpungu tulendo dezo matondo mingi Mama Dinanzei matondo tomoni penza mafuta e matine bakino balobaka bo sentir que ezali bongo président provincial ya Créatebem na ville ya Kinshasa asimbi bokoko ndenge ya lobby ya ville ya Kinshasa a lobby o akoki koloba baimbo kabolandi malamu bae o pe bakomela ki biso bosenga ki azonga to pesi bino matondo pona contribution na bino pe mituna na bino o botinda ki to tuna na fumu kinzomba fumu mbenza ne Congo azali bongo chef spirituel ya Kintwadi kia banunga mumwanda velela KBMV en sigle oyo ezwami na commune ya Selembao ezali moko ya mbanza ya kati ya ba église autochtone traditionnelle bangoza PV ya Longo bolandi malamu bazali ko préparer milulu munene apesi mbela na banguza nyonso le 29 janvier bozala ebele botondisa terrain ya sosa tomona pe baimboka tomona obino bokosala toyoka pe obokoloba en tout cas topesi bino lisusu matondo mingi yo mutu olingo ya ko partager boanya na yo FM télévision ezande tolobara nul n'a le droit d'être seul sur la terre ezali vision. Il y a initiateur, il y a FM Télévision, Maître Malou Abili Cléophas. Panthère Noire. Vraiment, azali moto katina bateau, moto oyo alingo tia équilibre social, ye azali pona bateau nyonso. Alobi pe boanya na oko bomba ona ndaku nonte. So ngo vanda na kicho alokumu, ofumu, kinzomba vandeli lelo. Yaka okovanda na yo ozala l'aise to yamba yo pe mituna ekozala belé ya kotuna yo en tout cas to pesi bino lisusu matondo mingi na bino bazolandi biso uta e bandelikino na suka soki bozali suna mituna bo continuer kokoma na numéro ezali kwa s'afficher na se ya ba télévision na bino to koyano la bino matondo lisusu.